Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Belle vue vraiment, sincèrement, moi, sur Azan Kindokite. Parce que ils ont normal, ils ont une rencontre au salé en Ekolekana. Ba rencontre msusu au salé on est le quoi mani kia kutana babia si akufa kala me mani kia tika komwe na munokote. Ezaka ndenge mona ka belle vue. Tala ndenge lelo via na mobile na ye bakomi kofingama bikolo ya masumu ya mutu mususu. Oui, muna mtu ana passé na ye. Via oui, basangisa komona belle vue. Oui, mais c'est un passé. Via oli azana oli bala na ye. Soka ke poto lelo. Eza po ke libala na ye. Mais likambo na ngo esila te boye. Via ebongwani, makambo ebongwani koma amba via na kati. Makambo ebongwani koma amba via na kati. Po na belle vue alingi kimia te belle vue mutu a désordre. Hein? Ezaka atoka te. Parti atoka na pe naza nango. Na otia yango pe. Miza pe na batu mususu basali pe ba video po na otia yango pe suswa. Ya pe na video mususu pe zali a pe boye. Muta batu ba pe ko défendre pe sila na ndenge na bango. Belle vue na makambo nyonso faut te ya mama, il faut te ya ma. Te ya ma na façon moko kiza que avant na no buko sala mutu mabe réfléchir deux fois. Parce que nous oza na ba mbode ba passé ne zo ante yo na otilelo. Osalo kwa mwando kimobo pona lukaka baninga ba fingama. Liboso aninga bande ko fingama liboso pona yo parce que bande ko comprendre qui tu étais. Maintenant là, les gens ont compris qui tu es. Tu commences à faire des choses comme baninga msuba fingama. Belle vue. Jusqu'à quand? Osa da na chaîne munene, ba pesa okombola patrona, na minute na omitu na otke na combien de personnes ba soutenir buso bana. Apa papa Serge na libumuna na zo respectant ote. Ole yene mutu azaki fallait ka peso conseil. Mais yene muta ocha susu na mama nerere. Atoka vraiment. Alobi makambo croyant qu'elle a exposé mama via. Mais à confirmer biso vraiment réellement. En tout cas, bah, ta famille, il faut ça na toka attention. Hein. Il faut ça na toka attention. Bah, vidéo au moment peut-être à Miki na 4 mois partir bien. Oh non, tu l'as bien makambo alobi. Et lui, ça n'a pas si capo. Via comme ko fingama. Mobile ne bazo fingae. Innocé à mobile à batu. Akoye pe komi tout na pe question. Heureusement, mbala on peut makambo banda pe lelote. Hein. Oui, vie abimana vie de loin. Vie de loin, ça na position. Hein. Eh, au moins la vie de loin, ça na position. Au moins la vie de loin. Vie de loin, c'est un bagarreur. Asa gigolote, hein. Donc quoi, oh, mbal moko zela, oh, moi ça fait plusieurs années. Hein. C'est un bagarreur. Na niveau qui chasse en a vie de l'enda quoi tongi wana mais non. Vie de l'enda vraiment un homme à féliciter, c'est pas comme un homme quoi osela moi ça sali là et non. Toi qui n'est pas toujours ça si j'en peux ah nan. Comme qu'on finga vie à bana vie de loin. Vie à bana vie de loin mais vie de loin a une position, c'est un homme qui se bat, c'est un bagarreur.
aujourd'hui il a une position dans la société congolaise et puis la carrière n'est pas au top, il n'est pas derrière personne. Allez là batuna simate, allez là pe batouté. C'est un homme à respecter. Je n'ai pas dit que d'autres hommes ne sont pas des hommes à respecter, mais dans le monde alelo vie de loin mutaku nelo kofinga ete. Ba dommages collatéraux mutao lukango eza belle vue. Dernièrement na oki batunde ba oseka Sylvie, babi Sylvie moi nana, elle souffre. Mazana nyongwa belle vue po yende mutabalele mobile. Hein? Belle vue. Non, trop c'est trop. Tala lo vie aninga zo finga mapona yo. Pona makamu no mabe. Soko fanda ki no kimia jour wana. Okanga ki munoko no po mutu soki le ya muta induire yon erreur. Pour ça pe moi mkete po ba induire makamu nde ya mabende leki. Mais vie elle est là finga mite. Mais vie elle est là finga mite. De toutes les façons. Lelo mo na sepe nelo mo atoka lo bien biya koma na ko sambela. Na confirmer na bi que non, et ni le baté que soit à une certaine époque au salaire mabe faut démirer une erreur wana. C'est que sur Bellevue et elle demeure dans les erreurs dans son passé dans ma camné à ma bé parce que bébé si ba tu peux belé tout le monde a dati moi na ya nani ya dadi di kambala ninga lela bina souffra kara souffra po yenda bimisa on a réseaux sociaux ya on na koki pe confirmer que Bellevue a penda bongo mais vie a comment ensemble elle a changé de vie mais pourquoi ba ofinga et pour na yo Bellevue tu ne veux pas changer na maya misuka kolela balarme de crocodile mais tala muninga lo denga zo finga ce n'est pas bien nzambe penda exposé au penda bien donc na yebi ki après makambo avo ça likambo o réfléchir deux fois avo ça likambo non tela bino ba vidéo bon non taminka ba voice na quelques vidéos nazala ngo bo kanenge via aza vraiment ko fingama pona Bellevue alingi lokumu amekaka kase lokola egoyinde la sila nzoke ezongeli ye masali ba dommage ba dégâts likolo ya kombone likolo ya ye moko asali yango c'est pas gentil. Bon s'abonner na la NG officiel bon cliquer cloche à notification tant tolinga to sa baninga mabe to yeba place ni to tia lokolo. Toi tu n'as pas changé, toi tu n'as pas réglé, tu n'as pas fait la paix avec ton passé. Seulement toi qui viens, tu n'as pas changé. Ce n'est pas correct. Bon, là, non, vidéo, Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous tous abonnés à Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, d'information et loubou. Nyoso, tous abonnés à Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique Nyoso, ya vie de loin. Na wuti poto, na zongi na ba Congo. Abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu madupipa. Alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya potepela. Oui, biti makambo ekomi kobimisa na kombo vie na comprendre te brisque kaka. Ezaki makamba madilo bolongwe na madilo. Bellevue na sila bolongwe na Bellevue na sila. Vie ya lisusu akei. Donc akoti pardon. Donc bino bobosa na ka grandeur amateur bobimisaka. Boye bakate ke matière oyo nazo bimisa ekoki koboma mutu via mutu amunene. Boye kobimisa makambo kwele kakala. Même batu babimina ba confirmation. Bazolo bakenga moko palinga ngai. Yaya. Muninga suka longwe nzela wana. Po ani bolinga ka bozongisa ye. Pona ni bino bozolinga ko confirmer komba Bellevue wana mutu apesango eza via pona kosangisa na bolingo na bango Bellevue na via.
donc bofanda na bino pe omona mukolo afandi ariska vi na ye ka mpona blesaka bato alelisaka bato na bamatieur ezanga ntina moninga longwa deja na vi wana pourquoi bolinga bozongise kaka o abebisi bana ebele bano abebisi bango akomisi bango balele masumu eza na mukongo na ye masumu eza na mukongo na ye masumu eza na mukongo avia tangu via bongwani na ye akomi na ye koyemba banzembo nzambe akomi ne kobomba nzoto ezosala bino pasi pourquoi pona ni bolinga kokufa bino moko te mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc yé a comprendre que na fin ngana changer nanga alors bato batikali na vie wana bayebela bato batikali na vie akilele bayebela ke temps ekomi mabe bino boko yate muninga salongwa na eboya kokotisa lisusu bo toucher muto akufa madilu e botiki bo toucher soki nini e botiki oh non ebe ça passe pour na bino so bo changer te en tout cas même ba théâtre ekoma na ebité po théâtre ngo koma ka koswa na rando bo welela kanini mutu na mutu ana chaîne na ye mutu na mutu ana ba fan na ye bo welela kanini yo kanti so bo swani yango nde ba fan ya wana ba kolongwa ba fan ya wana ba kokote pa ya mutu mususu non bozui ba journaliste bo kote si na monde na bino théâtre pourquoi bazo bebisi la bino makambo tala neti de mer alongwa pa fali soki pa azalaka to azate abimisa ba secrète a profiter le côté le plus pété aye ko bimisaka ba secret na bino bato théâtre songa na landa makam na bino po face na bino ezalaka mobo bimisi bana malamu mobo bimisi bana mabe le mer ayo bimisa makam na bino tout mais ozui kaka lesion te ya koyeba ke ba journaliste to kotsa bango na makambo na biso ya théâtre te ba bato ya théâtre te bazo ya kobebisa ba mitie na bino banda kala yaya bolia bolata na bilamba bozala do bokoma famille mais ba journaliste ba oya ko détruire ba fani ba oya ko détruire richesse na bino wana amitié na bino wana amour na bino wana oboza ke mona ndeko no kutwa kufi ko lele bien te mais soki mutu théâtre akufi ba msuna ko kangama bozo bebisa makambo botika via alongwa na vina bino balele o batikala ki soi-disant o bolobi ke via bebisa ba mona ke mutu abebisa ki biso si a changer na ye biso pe to changer tozana na mokili mutu na mutu azana temps ya ko changer o ya ko changer o ya ko changer te akoba na ko sala mabe via sa longwa na makambo wana botika mosa bato a savourer tana ye oyo abongwani avant ya kolobaka na belle vie il faut yo tuna rande via entre via na belle vie o abebisa moninga nani si via ndazo détruire via bana bato bino mo bongo na ate ke belle vie santaka eta linga ko sentir yete via zalaki ser oyo aozwa bana bato ba innocent okomisa bango basi na ya balele l'homme c'est via nde mobali via ndazako sora akuti na point faible akuti to msoso souffrir ozanga esika ovanda via oloba no ndaku nangeza polele ya okomo vando komi mwasi na ye na ndaku na ye parce que oza na makoki te a comprendre que oza faible wana muta osunga ote oza pe na besoin musala oza na besoin lisungi olia sunga olo kwa ndeko na mwasi via okoma kolala akomisio mwasi na ye po apeso eloko ozoluka mamo eske ezokota yo otuna belle vie te belle vie pas victime à vie ati nga mona victime à vie yo otuna belle vie ndeni tuna via muto photo ville pendant l'internet loka via zate via lali ba jeune fille belle comme si bango balele ye wana commence ba vidéo na ba TikTok ba ntie mwanzambe na mapute ke ezongi lele joy ya masekite via espérons katika mais bana bato akotisaki na monde akilele est-ce que ayambisi bango Jésus Christ
bana bato yo atikela bango semence akilele bazwa délivrance te ti lelo bakontinue vie akilele. Est-ce que vie a se repentaka pa nzambe ki nzamba kangola bana wana? Vie atango bayaka kofinga Belleville yo kokanga yo okovanda munoko timia te yo folo bana batu ngam na baby si vie moi mwasi wana ngam na baby sa heureusement nzamba rachete. Mamu yo zoluka ba assumer ni muta kwa assumer za ndoki ya via. Yo zoluka Belleville assumer nini. Innocente moko boya yo koluka musala na pauvreté na ena kibobola nyonso azaki nango. Via se servir na souffrance na kibobola o Belleville azalaki, a se servir nango pa bando salela e, abanda ko exploiter a détruire vie na e. Pourquoi ba yo kanate? Parce que Belleville comprenant que Jésus-Christ est Seigneur. Babanda ko exploiter ceux qui spirituellement, ceux qui pendenge nini abanda so abanda ko exploiter ba via yemo zako lala na mibali via zako linga nzota mibali makasi yana nga vie de l'elimbisa nga via zaka likangwa vie de loin à l'époque yemo ko balala kaime ya lala ka batuna misapi. C'est la sorcellerie. Malamo bimana lele ozomona ke alala wana mibali te andima orientation sexuelle na ye mo akoma jo omona mndakati suki loba bana mibali alataka loba mibali do ami komisa jo tom so abetaka bale ça se comprend mais ye mo revi akolinga nzoto abana mibali balala kai mais na tour na ye azo privé bana basi babimana mibali ya lala bango c'était spirituellement. Po yo zo linga mibali balala ko yo zo linga mibali balala ngate yo lala nga kaka te poni ezala te soit yo sala kuna pe bana mibali ngape koto na sala nga pe kote bana mibali soto kutani moko biso mibale basi problème te mais yo linga ngana zalaka ya yo mais yo mibali bazo lalo non mamu zonga nkotuna via Belleville a victime nga à l'époque s'occuper na sédak à l'époque nanga zala parmi ba victime à via nga via linganga na machaba monte sur la tombe de ma mère na sakana na maman na ngate sur la tombe de ma mère na kosela mutulika mutenga via linganga abengisanga 2 fois na répétition na e abengisanga pe na ndaku na e fifi miela ebi via bayambanga kuna loba semekiti na ndaku na bango ya avini ngoni ibo senge na ngiringiri na kosa te nga kosela mutu likambo te pona mona bo répéta lisola vie yango trop mais vie ayaka te vie fo yaka kati yo fo yaka kolobaka kete ngam na bebisa vie banu yo fo yaka ka yo nozaka mobali yo nde mobali o profiter na faiblesse abatu baye koluka musala pa na yo okomisi bango balelo zolala bango na nkona nzamba kanayi. Yo ko bongola mutema ndengwana te via yo po bongola mutema nzambe apesa wata mwana il faut yo se repentir devant le monde entier zana courage ya kosala témoignage sincère ata l'église osambela na poto tiko kosa batu na ba maputa na sa maputa za osala théâtre jo o mona via ye wana lati dépend a mobali ma sekita esprit via a jo bola na maputa wana te apna mobali. J'ai dit miracle te na ko ebengo yoke ya beta kate ba pesa ke mi kwabora. Bonsoir, je salue la présence de Yagotier Business. Yagotier moi li confie ça langa bien. Merci Yagotier. Moussa sala. Mais aya na rage akoma ko finga sila. Moi, on va la foutre à l'hôtel 5000 fois. Na yolo. Moi, n'est pas, moi, c'est pas, yé, pas, mais la rage a financé la bissau. Moi, mon bali, na TV, na 21e siècle. Alors, t'as veste blanc, ma quitte.
mutu edoki ok yango mona so bavandi baye na rage yango na isa Batista tokaka pasi ya koya toucher yo po yo poza nde mona ya bela parcours na bino ezalaka kaka bacomédien na bacomédienne parce que ntango yo ozopermettre bato baya ovanda na plateau bafinga sila mpo ofutaka MC DJ Mara ye ofutaki mwa $80 na ye ozo comprendre pa ya kofinga sila bisalo to ayama mutu ya kofinga sila bisalo oza ko se rendre compte na CV na yo po wana avie nanga tokutana na ninga babanda nga na lunzadi ya na timasi so asalinga buzoba na otrike ya zobela etalinga te soko bela sa examen ngam na belisi olobi soko za malade ko sa examen total iseka po ayeba ke chene zaki ya kokweya c'était une façon ya koya koluka à soutenir ex moi si ya camarade Nejinola po ba ya kofinga sila bisalo parce que lokola toyebi pe vérité babiso ba wazale to bundaka po na SB to tika bino boleka inapercité tokotika bango baleka inapercité donc cela veut dire que biso baba kouk to asime Madilu bino pe bo asime ba ex na théâtre entre autres Jinola mais nga nalandi émission moko on appelle si bana nouvelle vague mbote ya mama vie ya Queen Mother nalandaki émission moko awa babi belle vie a utika balo bondeni a utika lo la vie ya vie ya te ya gote nazo kana yeba ya gote mtalimbola kyango gote lobi boye biso to sengi bango to tuni question parce que to moni ba tiepe mama vie na vie ya belle vie longola ye na kata makambo wana ya zana makambo wana ya gote a bien dit comment to ko longola vie na kati ya vie ya belle vie pas créer ya format ya salaire bisoté to kolongola vie ya ndengeni na kati ya vie ya belle vie donc c'est que belle vie doit venir à la télé assumer vie dans sa vie oui le wana to longola vie ya na ndengeni na vie ya belle vie aleka assumer vie ya ne biso to assumer papa Madilu peselanga mboti la bisalo pesa mbote na papa bisalo te me kotanga na comprendre ça moi boasime si là moi ça m'a dit l'eau il faut reporter bato plainte apporter plainte na commune pour Bellevue za communauté et ça surnom il y a des personnes qui ont été ensemble ninga pela le barason na boti mo na ngamoko na kobenga mo na nga Christella et ça là déjà que Christian a c'était la basangisi c'est na kana mobali comme Christian à l'époque on a sur la boti mo na nga Bellevue uta na yebite biso to biyenda yaso on tout na question poani avant la musaba dossier buzola musaba dossier avant na ya mami kula que je salue bisoté avant na ya ko vanda sous na kiti na ko répondre à la question na Bellevue aussi elle doit assumer vie dans sa vie parce qu'il y a pas moyen que l'on la vie na vie à Bellevue to ko banane poto l'on la vie na kata vie à Bellevue ça li trop en tout cas on appelle si ya mami kula moté na yebi ndenge tozala wana ndenge apesa corps et emploi créer mutu lo sala trop dans la kati ya vie na ye akobo sanaka mama vie était parce que sala trop pona vie na ye kambwango tozu kandel visalo bia sala trop voilà en tout cas na ebike batu ça ebele botala na moni ope na moi buto mo amukia wato moni bino babakuka bobimisi ba buto na moni na moi buto mo mais ndenge yo na buto ya yo awa ebimisi e créer problème te bokoko bimisa na bouton ya belle vie na fête mais bo zoomer na bouton na ye fort de terre nde salinga bo mais boya yeza une infection olobi yeza infection madame quand vous parlez de madame a ça mon temps qui fait il faut pas coach ça non na kata machine ba laver en bien et le ko non c'est ça quoi défaut ba arranger ton madame a une fait ça poni mais chakala bazu gel ba kangi bo suke kangi teleki makase ko inda mbukoto gel obi poni à kala l'époque elina c'est fort ça problème hein au juste on y va à kala la malataki oye ba sachet ba pesa biso na ba kin marchand na full wana poubelle chasser poubelle ni ba benga ngo Bellevue o mutema mabe tabimaki bien bongo make-up akitoko maboko la xipi na ndingo bandeko singa kwanga makasi o cheverni na misapi mezuite to sendeni ngana nga ya gote teka le misamo boy albisa ba mayele le panza mutu ngana oya na bino nde bango balinga to ya na bango ba bouton na ya mais one is infection awa
Si vous pouvez benda vous zoomer yango la qui ça yango. Bellevue n'était pas sage. Tu comprends? La personne dont a sali Bellevue maman les arabato azala na bango. Pour ba zoomer pe na pe mais pour tout le monde a des nabi les kayaya azala na matanga mama bolit. Biso to mona qui était mais to le monde photo la mettre boke bimi. Pour muta zo idée que muta la ti na filer za ko toboka. Est-ce que tant abimé na azana modéliste était? Babi loko ezala banzo to la bango c'est rare qu'on trouve ça chez Sila. Pour Sila azana ba maquilleuse na batala kaye. Azana ba modéliste na ye azana ba bato balati sakasila bato ba penia ke peri ki ba lycée peri ki bien tala ba peri ki Bellevue tche ko za kabelo mais na sengo za makuba po nini pen show ezate la patron na rolata makuba problème te so kutu matambi et ma casse comme ta à côté chaque jour na makelele boka plante en tout cas moi j'assume maman non loba na sime yango oyo ya no ya na bangela yo bangela nga nini ya mambo kangsa mutu ezate to na kusi quoi ça shalom shalom te j'attends et je vois te ai ça tangu bato no ba ofinga sila to aussi tu dois assumer ba vérité biso to yaka na lo kwa baba kuka to site donc bato ba retenir bouton wana bouton eza ba infection ya yo eza ya faux de teint parce que ngana yebi eza na ba trois sortes ya ba bouton ngana mo singa ne fona yeba moko za surtout na ba période na so basi na musomoni ngana parole faux de teint mabe salinga bouton même sous tala place bima biso mingi so moni bouton bimi awa eza infection so moni bouton bimi awa eza infection so moni bimi awa eza so moni bouton ba sebo et na ba faux de teint musu na finaki mafuta boya c'est tout hein mais on a problème maman mobile hein OK là na show besoin là biso ensemble maputa na ketch ozi ba poil au china bilamba ah ils ont la télévision fula mu pepe osanga ngondeni tayo nozala no nani osanga na ebe tayo ngala kangise oza star debe mo benga ngolo ngola ba ange eza na sens bozo mutu le royer boko sinomé galati cinéma na ko senga ba président longola ba ange ndende Bellevue yende longola ba ange aza longola ba ange pour modèle lambana ma papu etikala ka bacha mukiesa tala ngaka chabo akei voilà que on est à Esagaya ni to lo ba propos tenir ils ont engagé mutu azolo ba taye mo ba assumer pour ce bokati ya nganga na okata ba communicateur na ba communicatrice o bazwa ka taya o vanda yo finga sila to bata maele sila va plus véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous tous s'abonner à Chantal Yanzambe TV.
TV, Chantal Yanzambe TV, bagade, bafilme, bémission, d'information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Bafanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya poté là. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.